Capage TV. Capage TV. Awa ba aigle ba komi kokita. Puissance ya ténèbres. Salle moko o ba entouré na ba esprit. Concert dédié au diable. Ba ser en Christ nyoso ba kekuna. Ba bini, ba yembi. Na ton ezaki vendredi samedi dimanche ba une église kondo bobo shika bobo karabaruburi kaka shenda bara ya koko na bino ya chef coutumier o wana mulimo na nzambe. Non mais vous savez les chrétiens baza ba hypocrite hein. Capage TV. Capage TV. Oyebi ke na ke na WhatsApp na ngai na bandi kotala ba statut na tongo ya concert a Fali. Mais maman Cynthia c'était grave. Na batu musu batindela biso ba requête to jenaka awa pona ye to bondela pona ye na moni ye na statut na concert a Fali. Ah Nathalie Ngabise en Christ. Capage TV. Capage TV. Yo le bote zaï ba payen te batu nyoso ba kende concert na zo biso ki ba chrétien. La majorité des personnes vont soutenir la ba chrétien. Capage TV. Capage TV. Nabi chrétien nini. Soki zaki pasteur moko côté ba kombata ba boy. Alinga ki na 7 heures côté na salwana abi na ozela pasteur até kaka ngana kozela chrétien. Capage TV. Capage TV. Siko lokole Eliana za muto azana kati ya base. Lisola mobali wana peko yana kati ya base. Pona bana yote azaki na mwasi moko babota na en Afrique du Sud. Est-ce que za mwasi wana ye moko muta déclarer que mobali asundole ya bali mwasi mususu ou bien zaka batu ba yebi lisolo nde balobi. Po dente au moins soki ezaki mwasi moko yeko déclarer mobali nanga ke bala mwasi mususu la ça va. Capage TV. Capage TV. Azana ba relation ni libanda relation moko simbi na moment oyo ya garçon moko boy o beze lobeli le côté o balongola bazemi lobeli le côté babina na baboti de nuit lobeli le côté bakata pe ba trompe et lobeli le côté ya lingi mosi na ye donc c'est que makamsu bazalo banisa na ngulukuta asali choix même Capage Télévision bienvenue na bino bala nzambe nyonso bala ndarabiso boza partout au monde to linga bino vraiment mingi et merci na confiance pe fidélité na bino to longwaki na oeleka wana metoye na Capage Télévision bozo landa biso et pasteur Marcus prophète Marcus Efrata bienvenue na Capage TV et puis papa merci hein pour to uteno na 0 to comme na 40 000 zamaza lokumu ba prière pe sali boni santé et puis boni bana nzambe. Oui biso toza malamu nzamba pambola bandeko nyonso ba soutenaka Capage TV nzambe azwa lokumu parce que toyebisaki yo pe tosakola ke ekokende liboso et puis eke liboso donc ezali accomplissement voilà pourquoi yo faut ça l'offrande à chiffre 3 pour chiffre 3 ils a chiffre et accomplissement donc alobaki que non nakokufa na koseko après 3 jours hein assez quoi qui voilà donc ils a accomplissement et puis alobaki na Pierre oko wanga na ngai 3 fois avant ce soir là. Donc, donc yo accomplissement salami donc ikokisa minenge to lakaki en tout cas 40 000 et puis année aussi les là on a ba 100 000 nzamba ko sala ikokisa ma okota to la bolamu na ye alors nakanisi ke bandiko so balandaki biso balandaki ba témoignage na musala to sali to pesi bango merci nzamba lola pambola biso tozo kende déjà na kati ya musala moko makasi yo tozo continuer nango sur délivrance des esprits diaboliques bana na nzambe bazotatola en tout cas bandeko belé ba bisinga papa to linga sœur Cynthia to le babenginga ba sepelaka na ndenge tozo continuer na maté na yo na Capage TV c'est vraiment quelque chose à féliciter nzamba pambola yo parce que bato belé balandi ba live à travers Capage TV bandeko belé ba témoigner nzambe à travers Capage TV même ndeko moko auté ko sala témoignage ya maladi bungaki na nzoto alandanga na Capage TV bazamwe belé en tout cas que Dieu bénisse yango na moni chaîne mataka nzamba pambola. Merci moto na nzambe si je na biso otolekaki wana ezalaki na ba retomber ya malamu ebele. Bon, bandeko batunaki kaka question moko o yelinga trop parce que thème na biso ezalaki mes ennemis. Et bandeko bele ba bi pasteur lorsque bozol bi la mes ennemis, o tchebiso na trouble o lobi ke ennemi na yo fwa kufa, mutalingi yo te ko linga yete, Bible zolo ba aimer vos ennemis. Il faut expliquer biso en tout cas il y avait des réactions sur ça, expliquer biso maintenant les versets qui dit aimez vos ennemis. Maintenant, il fallait que na expliquer bana na nzambe na mokuse. Lorsque la Bible dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent.
ce n'est pas sur le plan spirituel, c'est sur le plan physique. Sur le plan physique, il faut que mutuana lingaka yote. Yoko kangele mute mate oinae parce que okosumuka. Okofongolela satana porte parce que ko ina eza biloko ya satana. Mutema mabe eza ya satana. Yoko sala mutema mabe envers mutu aini yo okolingaye. Mais il faut la kovanda na ye na bokebi po akokipe ko sala yo lokola kaya sala ki ya belle. Il faut la prudence. La Bible dit soyez prudents comme les serpents. Mais sur le plan spirituel, la Bible n'a pas souligné quelque part sur le plan spirituel, aimez vos ennemis. Et ça souligné la Bible. Donc sur le plan spirituel, il faut combattre. Voilà pourquoi apôtre Paul dit revêtez-vous de toutes les armes. Et ça c'est les armes spirituelles où il faut attaquer les diables, où il faut attaquer les esprits et les ennemis. Et tikala koyeba kina mukili awa ezana batu mususu il faut ka bakufa po yo mona bolamu. Donc soki Goliath akoya te David alinga ko marwate, soki Saoul akufa te David alinga yebana te. Donc il y a d'autres personnes oyo na combat spirituel ko lansama ndenge ba teka mabota, ndenge ba kota ba loge, ndenge ba kenda banda ko nganga, ba sala ba sacrifice na ba liansa kindoki contre peut-être leurs propres enfants, ateka vie bana na ya teka famille mobimba kanga bato azoka nko diane. Ce genre de personnes soka tubelité a lâché ba vie ba tunzamba kinanga na bango tina liwa. C'est yango moni même pharaon nzamba ko kayiko tika été après avoir Israël ko bimana boum. C'est pour dire que aimez vos ennemis que la Bible dit wana ezate ke mutu yo ebi benzaki no tata mos na biso azana sorcellerie yem talia maman na biso ko aimez vos ennemis tu parles là-bas tu manges ba kolia yo. Yes, tu as ta part de responsabilité. Nzambe pas na part na ya responsabilité. Diable également azape na part na ya responsabilité na sena moya. Yango ki Bible zo ba soyez prudents comme or serpent za image ya diable mais Bible zo recommander biso tous à la prudence comme les serpents. C'est pour dire que encore revêter na sena moya. Parce que na ngenda ko expliquer na mes ennemis que ba ennemis mususu ko ba bangoti. Na sena moya ba ennemis mususu bolia ensemble te bo uta famille moko te bo tangue sika moko te aida opete na vie mais akome ennemi na yo. Ndenge moko to mona ki pe na totanga ki quand même Bible pour na ko mona ke le prophète Balak azoki ne ko luka prophète Balaam aya ko lakela Israël mabe pendant que Israël ba luka ki ete basenga ki maite ba yaki pe kutu na mboka nete bazaki de l'autre côté mais Balak azoyebisa Balaam lakela nga bango mabe na bunisa bango akoma ki ennemi ya Israël sur quelle raison parce que Israël ba empêcha ki ne lokoti ya zaro azana armée azana mbongo bango kutu bazaki na kati ya ba désert ko ne ko luka terre promise. C'est pour dire na sena moya okuta na benemi mususu oyo famille na yo te ndeko na yo te mais ba utiliser kana monde des esprits à combattre au matate, au balate, au bongate, au kende liboso te. Ennemi wana nde Bible zo ba ke aimer vos ennemis. Non. Muto azo se so ba avortement ya kanga na kindoki. Moi zemi avortement. Ennemi Bible lo ba yo linga ye wana. Non. Wana batu ba comprendre Bible mabe. Je crois que bandeko ba poser qui question, ba zu réponse na bango nzamba lola pambola ba. Merci mon Nzambe to moni lisusu awa to yo ozali homme de Dieu. Va faire oh ya ba combattant peto kene nango pe mwandambo avant to ya na makambo Eliano et ya mambo Eliane ezolia presse awa et puis internet mobimba ezolobama au mona ina babeta ki confrère nanga na ti lokole. Oui, na landi on a ba réseaux sociaux comme to tala kata bino botindi la rabiso bo partager ka j'ai vu ça. Impressionnant. Bon on a kanisi que au moins tous autres traversé un moment très difficile même na kati ya mboka congolais nyo ça a droit à revendiquer mais ce qu'il faut que changer façon à revendiquer congolais nyo ça a droit tellement loba mais il faut que tala nini ko ikoloba oui parce que lelo aussi to talibia to mona que derrière ba revendication ou bien ba marche ezo salama na ba combattants tout partout dans le monde ba congolais bazo sala bien à Kinshasa quelque part ba congolais bazana raison par rapport à ezo salama na mboka parce que c'est du jour au jour où on tue les gens. Vous voyez? Alors, mais une fois photo revendiquer toto telemato bundisa ba makila wezo sopane katana pillage sila na mboko ezo kimia et vous allez combat entre les frères et les frères. Ça c'est ce que je condamne un peu parce que Mutulwa Nati aza politicien et puis c'est quelqu'un qui cherche sa vie ateka mindu kité batu bateka mindu ki bana mboko batu basaka mabe bana mboko bazé belé kombo na bango yebani bato basaka mabe bazé belé il faut ceux qui ont besoin vraiment ya kobanda ko attaquer bato na nzoto faut ba luka ba localiser ba pona bien ba choisir adversaire bien. Il faut pas toucher à vos frères humilier bango comme ça pour rien, ce n'est pas bon. Merci à faire Eliane Kitoko
papa to moni ya misusu fiancé mususu to moni susu kuna fiancé onzo azaki na mwasi na ye mususu donc makambango ya jeune fille na biso et tantine na biso Eliane kitoko tozo comprendre ngo lisusu te donc ya zaki na mibale belé entre parenthèses pasteur Moïse Mbi et pas qui na kati. Bon, il y a pasteur Moïse Mbi bango moko nde ba témoigner que bazaki mwasi na mobali famille na ye ba témoigner bongo. Et puis Maramunde wana loba il a qui ça qui bolingo pesa là qui entre bango mbale pour y moko pasteur représenté et puis na ba clip ayembela la qui ça la qui ça voilà donc il ko la xapé que ndeko wana en dehors ya vie na ya zaki na ngona pasteur azaki pe na ba vie na ye mususu bon o mobali ba présenter wana aza mobali moko boy oyo il paraît azaki na mwasi il paraît azala ki na mwasi aza mobali akozanga le passé te alingi Eliane oui mais abotami te ke mbala moko amoni Eliane azana via salaki voyez ce que le Eliane aza muto azana kati ya base lisola mobali wana pe ko yana kati ya base pona bana ote azaki na mwasi moko babotana en Afrique du Sud est-ce que za mwasi wana ye moko muta déclarer que mobali asundole ya bali mwasi mususu ou bien zaka batu ba yebi lisolo nde balobi peut-être au moins ce que zaki mwasi moko ko déclarer mobali nanga ke bala mwasi mususu là ça va sauf que to moni fille moko yenda yeko sala émission pona lobake azaki pe sous chéri na ye babokele maladie pona ye. J'ai regardé ça et puis bon, nabi que ndeko wana à cause de la juif, on ba juif basi bazaka partout. À cause de la juif, so cause la juif wana ko komi tungisa noté. À cause na basi partout mais à salisco choix a préféré ce que Eliane. So cause la juif boka moité. La juif bana basi partout, polygamie za na makila. Alors à salisco choix. C'est pas un problème. Peut-être peut permettre so ka bali Eliane pas bimana kata ba babilo mususu wana. Abanda pe vi mususu mais procès suka wapi po yemo Eliane comment na Facebook to yo koko solola na pasteur Moïse à l'amiable et tout procès c'est quoi pas Molière moi c'est suka non papa Molière a regretté au côté Eliane je pense que tout le monde a suivi papa Molière a regretté qu'il n'a côté la Eliane après avoir que ça la banquette na ye mais yo quoi la sous mutuneka Eliezer bon Eliezer il y a Sali Moussala ka ndenge maman Sinta Salita déplacé na micro na yazo information na source à comprendre que Eliane azaki déjà na relation azaki na ba relation ni libanda relation moko simbi na moment oyo ya garçon moko boy o beze lobeli le côté o balongola bazemi lobeli le côté babina na baboti de nuit lobeli le côté bakata pe ba trompe et lobeli le côté ya lingi mwasi na ye donc c'est que makamsu bazalo baneza na ngolukuta asali choix même bon au moins quand même ba parents de ba na télévision papa Eliane maman ya garçon et puis bazu Eliezer émission moko boyo oyo eloba quand même moko ya sérieux loko la Capage TV so bazwa ngona lisolo mo boyo faut considérer ngo et au moins ba parents ba maman Bukilo ngana yebi nga pété raison ni sali ba maman wana bandi ma caméra na lisolo moko boyo ndenge wana on ne sait jamais c'est pour dire maman wana faut plus jamais kolobela yango so tali yango côté utina côté komi faut plus jamais kolobela yango. Merci Motola Nzambe, mais moi quelques conseils na ba jeune fille peut aller là envers ba pasteur et puis ba pasteur na ba jeune fille moi mes fiances et comme koko tapé parce que tout le monde a ba concert mingi ya Motola Nzambe toujours remarqué que pasteur Moïse Mbi et sœur Nabiso Trina azo mona na sous-souté na podium. Bon oyebi que lelo oyo yo kanti soki za na bato ba kopesa pasteur Moïse Mbi conseil bato ba kopesa Moïse Mbi conseil ba oyebi c'est il faut ça la keba na bato nyonso bazo entourer yo surtout que yaza la ka entourer na basi attaché de presse moi si protocole moi si kuna na basi na basi donc faut peut-être escroiser maïla comprendre parce que au moni lorsque oza célibataire le rôle et que oza trop entouré na basi c'est pour dire que une fois bato ba lo ba ko kwei bato so ba ondima facilement tu es tellement entouré na basi et ça blom souffre ko ba discipline na ba réserve musika bon au moni bande ko lokola bande ko na biso so ba olanda biso partout dans le monde ba meki ko comprendre penza depuis na pesi ba prophétie ya ba pasteur ya mboka ya ba centre na ndenge makambango ko kisami na bisika to komi lelo on a compris aujourd'hui que il faut plus parler de ça to bandaka ko sakola to tikiso ko kisami to loba souté parce que après avoir ko sala ba émission pour na hôtel ça me bande ko musuwana mo to loba ki boy na ne passé ta makambe sala melio to loba ki boy ne passé ta makambe sala melio to loba ki boy ne passé ta bango nyonso wana to tanga ba komba bazwa ki ba prophétie na ba moko na lobela ki ba makambe salami mais tanga salami to sali ba émission et komi ba bureau de ba ko lukanga ba soda moko boy suspect oyo l'état yebite ba ko lukanga non voilà ce sont des choses que je vécu toute na ibandeli ane oyo hein qui a fait que na sali ba déménagement na tambola na ba policier te na komo tambola ba policier na mituka
que babiloko na lingaka te na sala onka juste parce que ces personnes là bazo sala ngona ndenge ya mabe ko monter ba kabal moko boye contre basala nzambe. Nous de comprendre que il faut que to sakola so nzamba lobi que to sakola et puis on laisse ça, pas de commentaires basala ba vie na bango muta kindinga okindi, mais faut ba ke suka ya nyoso izalaka. Ah, suka ya nyoso izalaka, même Saoul suka na izalaki vraiment. Moto nzamba to bonaki awa to zaka na cadre ya Moïse Mbi to bonaki akenda ko tshalo bakona ko tshalo boko pa pasteur Mukuna na mambo nyoso elekaki awa to moni pena ye afukami papa Mukuna na mite so monaki ba photo wana imposition de main sala makabongo po na minute pe balobi papa Mukuna ye akocha batu maboko te po ye déjà comme politicien. Bon nakanisi que prière ça appelle intimité makasi. Non, prière au senga intimité ezali parce que lorsque nzembu ya gege ezobeta ezaka gege hein na ebi pe ko prononcer ngote soki ezaka bongo mutu moko alobelaki Moïse Mbi ezali ka évêque Mukuna kaka ye mutu alobaki non alobi gege te alobi Jésus botika kokosela ye soki bino bomonika alobi gege botonga église ko kana ya Moïse Mbi mutu moko alobela Moïse Mbi c'était l'évêque Pascal Mukuna. C'est pour dire que là-bas au moins ba comprendre qui alobaki Jésus. Côté oyo biso to comprendre que ezaki Jésus te mais kuna ba comprendre que alobaki Jésus. Voilà pourquoi bisika o ba comprendre ye na langage na ye. De bisika ke senga prière. Ma beza prière ko senga partout non. Place oza convaincu. Son esprit était convaincu au ko senga prière kuna. Et prière ke ndepe ko senga to ebité ezaki ya repentance, ya réparation, to ya kolongola bututu, to ya kolongola malédiction, to ya kolongola nini to ebité mais on a vu quand même et puis eloko ngana ka mwana moko. Ba ko pe okende kuna sans caméra. Ba sali pe sans caméra avec abondeli pona ye et puis esili c'est la prière. Ezaki likambuté Moïse Mbi ya memba caméra ba bondela pona ye. Eza po ça la batu nini. Azaki convaincu quand même qu'avec abondi la ponaye, ça va. Et puis si. Merci donc non malamu eza actualité to memara Efrata prophète Marcus to partager na yo et puis to moni concert ya ndeko na biso Fally Ipupa elobami ebele ba combattant ba ko benganga balobi ezalaki intronisation bomoni talata ki ekoti ya nzube balobi aigle wana ezalaki vraiment aigle akoti franc-maçon ba biloko ebele et puis balobi ba sero ya Christ wana ba komana na église ka ba onde ba kena ko tondisa arena impressionnant papa par rapport ya concert Fally Ipupa ça qui nungu pe pelisa ki mboto na Paris. En tout cas eza musala na ye alesi la rabana ya musala na ye o ya sala rabanda bomwana impression nga kuna ezate oui maman eza musala na ye alesi la rabana donc frère Fally c'est un frère eza musala na ye asali makasi asali musala ni na miso bate monani c'est une bonne chose. Félicitations frère Fally o sala musala na yo biso to bengo ka na repentance butu moi se repentir lera ngoyo na bengo na repentance awa ba aigle ba komi kokita puissance ya ténèbres salle moko o ba entouré na ba esprit concert dédié au diable ba ser en Christ nyoso ba kekuna ba bini ba yembi na ton ezaki vendredi samedi dimanche ba yene église kondo bobo shika bobo karaba ruborika kakashenda bara ya koko na bino ya chef coutumier wana mulimo na nzambe. Non, mais vous savez, les chrétiens, ils sont hypocrites. Hein? Batu batondi si sal wana na concert a Fally za ba chrétien. Pasteur vi nanga na comprendre te o comprendre. Oyebi ke na ke na WhatsApp na ngai na bandi kotala ba statut na tongo ya concert a Fally. Mais maman Cynthia c'était grave. Na batu musu batindela biso ba requête to jenaka awa pona ye to bondela pona ye na moni ye na statut na concert a Fally. Nathalie Ngabise en Christ ba chrétien baza ba hypocrite na ebisio non tout ça ba hypocrite et concert c'est payable hein ba futi mbongo ba koti concert misusu ba uti États-Unis misusu ba uti Congo misusu ba uti Londres ba keno ba futi ba hôtel ba va na France ba zeli ba beti concert ba futi ba restaurant ba le ba zongi. Soka tindi requête na yebo bonde la pona ye intercession quotidienne nzamba lola pona Cynthia Kapashi papa fongola ba wana bana bato ba gene 2h à 3h wana ye na sa ndoto sia lekima indombi
Et comme makaka sala action de grâce, ba pasteur balingi ko senga mbongo pona ko bondela pona mutu, mais action de grâce tu peux le faire, ce n'est pas un péché. L'offrande au tchaka bako. Donc concert ba futa mbongo na masumu mbongo ebima ba kokota ba boîte de soki bazo bondela pona même mamoni loboko na nzambe. Oyebi que la majorité des témoignages na lekisa na chaîne na yo. Ya bandeko babika na sida. Ya bandeko ba bokota. Oyebi que la majorité de ces personnes soki sans témoignage les gars na Kapage TV. Na oyebi so lelo soki ba benga ba 5. Après, comment le Bokanzambe va bien gasuter? Ça, c'est de 1. De 2, chrétien à Lukanzambe n'a pas un moment difficile. Et petit, là, que ceux qui pèsent dans la bande de Koyoka, allo, prophète Vinangé Simbate, Zambalo, la Kota Bitumbananga, et puis, comme il pèse en Zambie. Et Zakaka, ceux qui n'ont pas bien, 35 ans, mata. Dans un sommet en solo. Même une église, sont au talibien. Donc, à 60%, 35 ans, mata. Au moins, il y a moi 38 ans, il y a 30, 29, 28. Les Rwanda, je suis bien. Abima tantine, donc, bitumba moli mon na comprendre ngote. Ana na musala, déjà na 30 ans na voiture, a mon mamanza mon dirait distraction quand il te regarde il dit oh bah aventurier. Voilà. Donc mais et comme à un moment où tu comprendre que voilà. C'est comme ça que la Bible les ola kisabiso lisolo à la femme à la perte de sang. Oya bande ko bimisa mbongo na yake panga ngabikiti. Azumbongo na yake papa magicien abikiti. A chaki mbongo ne liboso abikakite mais un jour cette femme a compris que so na tieye sous liboso na ngana obika. Voilà pourquoi la Bible dit cette femme a yaki par derrière parce qu'elle a voulu qu'elle soit à la liboso. Parce qu'elle comprend que chaque fois na chambongo na liboso na bikati, na chabiloko na liboso na bikati. La Bible dit ayaki par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que aussi il y avait une loi. Oui, boya ki monse ya litangi na makila ko tabisika mibali baza. Et comme Yesu a grâce, cette femme a souhaité que Yesu soit à la liboso. Na tant de la grâce oyo nde na ko profiter na lekaba loi même ya libota même ya mboko nazali. Et tant de la grâce eza pona bana na nzambe ba lukanzambe babi moment o bato ba lukanzambe ba chrétien na distraction ba sakanité. Même pendant que tu as des croisades, il ne faut pas qu'il y ait des croisades. Il ne faut pas qu'il y ait un service de prière. La première des choses, il faut se préparer. Il faut se sanctifier, il faut se préparer et même préparer un sacrifice à l'Éternel. C'est comme ça. Au Katina, nos réseaux sociaux, au Longwe, on a une invitation à Pamba Pamba, au Vandina, nous sommes 3 jours. 3 jours, il y a prière pour la Likambunayo. Préparation, nous yomoko ezate, vie de prière ezate. Aux autres, il y a des concerts. Là où on a un bisika, ba sali ba cérémonie à Moulili, ba che ba esprit nyo soana et envoûté ba te puis faut mon abilamba ba lataki. Hein? Faut mon abas. Et bon, il y a un concert ezaki. Yo le bo te ezali ba païen te, ba tunyo so ba kende concert on a zo biso ki ba chrétien. La majorité des personnes va soutenir on ba za ba chrétien. Donc, il faut que 70% c'est des chrétiens, 30 wana isangisi ba kimbangiste ba bougiste ba kimbangiste ba chrétien ba comment Jésus Christ Seigneur kuna na porte église na bango. Bango ba chrétien. Oui, kuna bandimela Yesu à part ka ba oyo ba komisa kimbango, hein? Nzambe na ndenge moko mabe, mais au moins kimbangiste za na voix ya malamu Yesu azanzambe. À part wana il y a 60% il y a des chrétiens et puis 30% des bouddhistes, des francs-maçons, des rose chrétiens, des zalaki kuna mo ebele. Mais des chrétiens na bisu yo ke bangonde penda ba lati ba bilambo etika mikongo pulele nde bazaki plein na kati ya conseil. Pendant ce moment, na ba jipa mikusi na kati ya bandoki, na kati ya temple moko ba préparer ki ya mulili, o lokoti milimo mabekuna. Obimi nango komolota ba mari de nuit obimi nango vino makambesi mbate mukando bando zelo zuite o mona muto azoki na ba distraction wana muto azana ba problème ya kefo aluka nzambe pona vina yezu akimya na sena moya o kasiko ye pasteur tanga lo babongo yaza mosanto bato bako kende distraction te voilà ba chrétien ba kufa na distraction ba chrétien ba échouer na distraction ba bonde la kamingi meloko bomisa ka ba chrétien distraction. Yango moni na koyebisa bana na nzambe il est temps parce que tant ozoki na ba distraction wana okosilisa kobenga ba pasteur nyonso ya Nigeria ya Mali ya Côte d'Ivoire obengi bango nyonso na États ba bondela pour changement na vie na yo kokota te tant que d'abord yomoko parce que vraie vie à moi na nzambe c'est l'alliance. Un enfant de Dieu doit avoir l'alliance avec Dieu. Les lois ba chrétien na alliance na nzambe. Alliance na nzambe par rapport à quoi? Parce que la vraie vie de l'alliance c'est la vie de prière. Et muto azana vie de prière à cause se retrouver dans ba milieu wanate. N'a pas endroit wanate à kesalani. Parce que une fois on parle de l'alliance avec Dieu, c'est pour dire quoi? La première des choses muta pesi vie n'ayez pas nzambe comme sacrifice. L'alliance universelle oye soit kufela batunyo so wanezalaka, kufela batunyo so na banganga kufela bango. Mais l'alliance individuelle avec Dieu, vraie vie nango c'est la vie de prière.
une fois mutu ana vie de prière ako se retrouver na ba misika wana te ba chrétien bazoko ta ba boîte de nuit lelo ba chrétien bakendaka partout bato batikali na moi discipline na makambo ba religion ezaka ba musulman ko moni jamais le 25 décembre au sepele ata bo seli fête ya koyate mais soki kaka ba musulman ba komi soki na tabaski na bango ba liaka soki meme ba inviter ba chrétien bakei ba ko lia les viandes sacrifiées aux idoles après lobi ba yenzamba lo la kita donc bon nzambe oyo na ba discipline nango na ba principe nango et pas ba chrétien za la raté yango moni lelo ba pasteur ba comprendre bazaki na magie ba komo bimisela bino ba pigeon na l'église ba komo sukola bino makolo po distraction l'équibino ba komo tekela bino mai ba komo bisa bino ba magorodo ndo moni ba bambisi komi ko bimana kati église parce que chrétien na distraction aza champion mais na makambo eza normal sérieux pour na vie na ye asa futaka na ye concert wana na ezo bisa yo ke mutu moko ta ko ba ndenge concert wana ko beta lobby en tout cas lobby na ozana musala et puis na ba programme ebele na okende te avant concert tout le monde a disposé qui billet transport et encore ba combattant ba koya tout le monde a se disposé qui a kota na 7 heures avant ba combattant ba ya mais ce que ça qui prier to kokende te to kufa ba combattant ba lobby pasteur wana nyata wate to kokende te to kufa et bon so na bonne na ko yeso ko yokate balinga ki ba yate je vous dis on se connaît ce que ça qui pasteur moko azoteya na bersi wana et que ba combattant ba gi pasteur na meka banile ku ya pasteur Moïse Mbiye ba sepeli non bien non bien chrétien nini ce que ça qui pasteur moko ko teya ba combattant ba boyi alinga ki na 7 heures côté na salle wana abina ozela pasteur ateya kaka ngana kozela chrétien ozomona c'est pour dire que lorsque tous ba hypocrite c'est là où na makamba pamba tous ba champion na makamba pamba tous ka makasi so comme na makamba nzambe ba pasteur mais concert bu futa kimbongo concert bu liaki bolala ki na ba restaurant na ba hôtel bu sala ki nyoso bu ko sala tant ce que bonde la pasteur moko bonde la pour une église aux ali dimo pesa kate offrande pesa kate action de grâce pesa kate mais pasteur wana bonde la kapo na yo mbala mususu a jena ka pepo na yo mbala musu alandi la ka makamba na yo et ces pasteurs peut-être yemoko aujourd'hui il y a des choses faut dire. Les pasteurs, baliko senga bo frère, on soit pasteur a tchepanye, bo tchelango fan du prophète, c'est biblique, Galate. Ah, ba pasteur baliko senga mbongo. Il y a d'autres pasteurs qui sont allés plus loin, à sali ba livre, à commis ba enseignement, à tekata moi ma livre ndenge makoso a tekaka, ça peut aussi ko aider bana na quand même balia. Ah, le livre avec comme agenda. Maman Zela. Oh non, les inspirations divines. Les inspirations divines, on ne peut pas vendre ça. Pasteur Abi bon. Comme les inspirations divines, on ne peut pas vendre ça. Pasteur Azu Moussala. Une fois Pasteur Azu Moussala, ça devient un problème. Aliko occupé bandimité, Pasteur Alingi Kayou. Mais lorsqu'Azo soit 24 heures, il y a occupé bandimité, il y a makam nabino. Dim, pour pas ça problème. Offrande, pour pas ça. Ces pasteurs-là, ils doivent mettre quoi dans l'assiette pour banabalia la Bible? À la Bible, il y a une assiette, mes enfants venez manger la Bible. Parce que moi, votre père, je prêche la parole de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, na tuna ki dande comment on a téléphone, azali banda mboka na tunye. Mais qu'est-ce qui fait que le pasteur, bazo zo tant kolande la binoté. Autant papa pasteur akendaka musala. Avant je disais mais c'est pasteur wana parce qu'aujourd'hui ba chrétien ba comment le bango hein. Ba pasteur baza ba escroc. Il faut quand même pas travailler. Bible lobi faut mutunyo so sala poalia bango balika balia mabonza. Écoutez, lorsque le pasteur a reçu musala pour travailler, a reçu tant kolande la batna prière. Et puis ba église ango wana pe kesenit. Oh pasteur faut travailler. Église de quoi yanga? Na boya misala combien? Avant on a bâtir na tika musala. Pour na bande ko nyoso ba yebi j'ai travaillé na ministère de communication emploi et travail. Na tawana na otika musala on a bande gagner mbongo belé. Est-ce qu'on ils a rappelé na ba niveau église ni yango pasteur faut tika musala. Oh 10h batu bana prière. 14h batu musu ba ye. 19h batu musu ba ye na butu live. Na 23h intercession. Ou que ça musala na compagnie na société anani. Maintenant, lorsque le pasteur a s'est sacrifié pour battre, on a beaucoup en Zambie. Oui, en Europe, oui, en Amérique, ceux qui comme au foot à Bill, comme fin du mois, au foot directement bazo Catagnos. Ils ont le thème mutais né là, il y a 8000 francs pour PC, c'est au catalogue. Non, le pasteur a comme Moulili, a perdre Nyos, a perdre et on s'est retrouvé les bandes. Voilà pourquoi les pasteurs, Michou Bakindara Bango Kayou, Ake Moussala, et à ce soit tant qu'on l'a débattu parce que ce qu'on a bien disposé tant qu'on l'a débattu. Peut-être, bah soutenir parce que bah chrétien, tous ça bah hypocrite, tous les banni, tous les banni, tous ça bah hypocrite.
Ndenge moni bandeko musu ba ke poto concert wana ba uti Kinshasa ezaka ba chrétien non to futela tela ya ba futele to futela tela ya mais soki ezaki makambo ya Nzambe to bengisa tel mutu ngapi sambongo te tanga sambongo te mais na ba makambo moni na makambo nde bato ba se suti ba chrétien hypocrisie ezana no makasi hypocrisie za makasi yango moni pe ba pasteur ebele lelo comme makambo ko ba frande ba dimba linga suko lobela yango te bakoma ko banga ba ko traiter d'un escroc ba ko te omoni suko bolobi bongo en tout cas évangéliste nanya yaki côté alobaki makambo dimeza makambo ya ancienne alliance o wana pa lobaki dimba ko pesa susute et tcha bato ebele na confusion pour na kozanga connaissance ya parole de Dieu to koya na ba émission pour na ko expliquer d'autres choses en tout cas ngai na pamboli bande konyoso o bazo soutenir ba ministère nyonso o ezobonde la Nzambe na ndenga bosolo parce que na lobaki émission moko elekaki boye soki mutu azo pesa dim azo soutenir musala Nzambe et que mutu wana za bloqué financièrement a fongwa maté il faut la biloko mibale la première des choses il faut la source ya mbongo na ye est-ce que mbongo oya pesa ka dim biloko ateka ka mbongo wana source nango ezalaki bien to musala oya sala kiza musala moko bien est-ce que za mbongo motoki na ye ça c'est de 1. Deuxièmement, faut la soka obanga Nzambe. Est-ce que muto opesa badima otambo obanga Nzambe? Parce que soka obanga Nzambe te ata opesa dima opambola mate. Maintenant de 3, soki abanga Nzambe sur sambongo na isa bien, il faut soit la pasteur ali akadim. Parce que muto azo lia pe dim, soka za muto mo Nzamba boaka déjà. Ici, lorsque Nzamba boaka pasteur, aboaki na ministère na yi. Ton Nzamba boaki Saoul, aboaki na armée ya Saoul et waki ne subi tumbe longate. Donc tu vas rester là na soutenir musala Nzambe na pesa kamena opambola mate muto pesa kawana soki aza na alliance na Nzambe te soit Nzamba boaka ye e ka zongela Nzambe te bino nyonso bo soutenir ministère wana bo pambola mate wana ezali kama Nzambe te yango moni tangu prophète Samuel akotaki pa David atie Eliab mafuta grand frère ya David Nzamba ebisaki prophète lui je l'ai déjà rejeté. Donc pourquoi Nzamba za loba na Eliab na prophète que Eliab je l'ai rejeté Nzamba boaki Eliab te Nzamba boaki Saoul Eliab azaki na armée ya Saoul Dieu azoloba indirectement que na boaki armée oyo donc na boaki Saoul. C'est pour dire que Nzambe tanga boaka pasteur aboki na armée. Et pourquoi nazoloba que en dehors akota la paix pasteur mutu fata la marche na ye. La Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Nzambe ava ya offrande na yo ba sacrifice na yo zo sala, il faut agréer na yo. Après quoi agréer offrande na yo. Soko tambola na kobanga Nzambe te. Soko tambola na kindumba na vie ya mabe. Ato pesi ba dimbo offrande opambola mate. Merci. Délivrance des esprits, papa yango tolobela lelo, tema lelo zani. Délivrance des esprits diaboliques. Yango nde tozobondela nango pendant ces 14 jours pour na bandeko so ba Holanda biso partout, tozaki na thème tolobelaki mes ennemis, délivrance de toute parole prononcée, toloba to kabolango na 3 parties. Tolobelaki ba ennemis, tolobeli les paroles prononcées, maintenant tozobela les esprits. Parce que ba ennemis pour ba attaquer vie ya mutu. Ba lukaka ba bimisa maloba. Et lorsqu'on prononce des paroles, on engage les esprits. Il faut éviter na vie balakela yo, balobela yo mabe parce que une fois ba kolobelo mabe, ba engager ba esprit. Ba esprit e wa salaka musala oyo balobi na vie na yo. Ndenge moko moni Jonadab fils de Rekab atika ki malobi pa ya ba Rekabit ba ko tonga te, ba ko vanda na bandako te, ba ko zwa kimia te, bango na bana na bango. Et Bible zo ba tango Nzamba tindi Jérémie aya ko délivrer les bota oyo. Amma bango na chambre haute asambila pona bango apesa bango vino bango balobi biso batika maloba. C'est pour dire que toko lona te toko tonga te toko sali loka malamu te toko posséder te toko dominer te faut to vana na se ya batante vina biso mo mapoto umila. Donc il y a de ces personnes là oyo ba malobe sala ki memila bango ba esprit oyo ekonza ka ba vina bango oyo sala ki bako posséder te bako dominer te. Alors tu as qu'il comprendre que non seulement tu ko attaquer balakelanga mabe maloba mabe baloba na vina nga mais maloba mabe e engagé ba esprit. Il faut maintenant attaquer les esprits diaboliques. Comment attaquer les esprits diaboliques? Ok, pour attaquer les esprits diaboliques, il faut d'abord comprendre Vinangeza combattu par quel esprit. Les esprits diaboliques, ils ont kate mutabala kate mutabota kate mutasala kate mutazwa kakimiate, ils ont yangote des esprits diaboliques. Impudicité des esprits diaboliques, loukoute des esprits diaboliques, mouyi des esprits diaboliques, koko c'est la batuma des esprits diaboliques, ko boma c'est un esprit diabolique. Parce que na boye bako pesa mutumbelia bomate mais ce que esprit mabe côté lié mutaboma après regretter na ebité ni netinda kingana sala bon. Vous voyez, est-ce que pour muto attaquer ba esprit il faut premièrement muto pas vérifier na kata famille na biso tous animés par quel esprit? Quel est l'esprit où ils ont combattre les bota? Quel est l'esprit où était la vie à bana basi? Quel est l'esprit où ils ont combattre vie à bana mibali? Parce que na kati na ona kende ko lobelaki non seulement la délivrance des esprits diaboliques, mais les trafic des esprits. Parce qu'il y a un kalababande côté kabato.
mais après l'état boyaki likambo ya koteka bato ba wenza Zanzibar bande ko yebili solo Satan a récupéré marché akoma koteka sko ba esprit ya bato donc mutu azawa me bateka ye na mboka et ça la mandé bandoto nina nano yoka teke mutu mo akufia ba moni na zandu mo na Mali yoka ngote aoteka wana trafic des esprits muta kufi alingi pe mutu na butu abande koteka na boutique ya ba Mali awa après sa mort bayebi kaka akufi mais bakenda ko découvrir yena Mali na boutique mususu ya même mutu ngo kuna yoteka na boutique Mali c'est vous dire awa ba bomi soki pa yibaki soki pe ba sacrifier ki mais comme na kata trafic des esprits bazaka na possibilité ya kobimisa esprit humain na corps wa dédoubler mutu parce que po abanda travail moko ya vini mutu kuna ko reconnaître mutu te bino boya kana lopango chef mo beaucoup ta travailleur moko lobaka te calme nzoka nde mutu mo boye ba boma quelque part trafic des esprits wana salamaka bato ba uta na magie ba imam na loba trafic des esprits salamaka ndo mona ndeko moko linga mobali awa na makampagne bakene tina ndako balali na tongo la mungi na cimetière ya Kitambo yo kanti mutu amimaki wana na mutu abomo ce sont des esprits oyo Satan a utilisaki oyo Satan a pesaki bango mandat na se na moya wa pesa bango succès une fois bato wana bakufaka bakindaka te Satan a récupéré ba esprit na bango bakoki kotinda ye pe mission avec le corps humain comme ça abimi a ye mais asali musala moko boye pour intérêt na bango mais azane loko muso akosala ta par mission parce que son esprit est commandé et dirigé na mondo ya wuti akosala kama kamba yebisi ye pe bazongisi ye kuna aza contrôler parce que koto si bokunda do akozonga te azane loko akosala te mais bako habillé très bien ba pese mutuka ya sali mission azongi. Comment combattre ces esprits mauvais ou retrouver que aux la kati ya lignée mutu o eza na kati ya lignée o que peut-être ba esprit diabolique c'est lié d'abord na famille na biso et tous un esprit à célibat, tous un esprit à pauvreté, tous un esprit à maladie moko héréditaire. Il faut premièrement muto yo aluka délivrance parce que ya kuti yango na kati ya famille du fait qu'azo faire partie ya famille wana tôt ou tard et ko réclamer il faut muto aluka délivrance mais ce qui ezaki yé moko azo reconnaître na kota kanda kwa nganga na salaka mabe moko boye na ibaka bloko moko batu à partir de là ba possédanga na koma ko yoka ba ventre passi na ibaka bloko moko batu depuis wana vi nange banda ko beba ba règle kanga mangai depuis na ibaka bloko batu na banga na mbala batu ba bokelanga maladie moko boye wana za problème il y a délivrance na noté wana za problème il y a repentance réparation après délivrance et salami parce que na kati il y a délivrance des esprits tokende ko fongola soutien moko makasi o tozolo be la phénomène mari femme de nuit yango nde to travailler nango pendant 7 semaines ya ke bandiko so bazobondela parce que tokende ko expliquer que libala ya butu oyo eza moko ba mabala o bato ebele ba se retrouver na kati nango pe ba yebakate et puis bato ebele ba yebakate pourquoi est-ce que phénomène ya mari femme de nuit existe aka importance nango eza nini na monde des ténèbres pourquoi ba balisa bato ebele ba yebi raison te bato ebele ba se retrouver ka amelisa bana na butu alala kana bana moko na mbeto ayeba kote ba utate mobali moko ayela ke na pongi amimi on a ba plage l'air moko akoma kama be l'air moko masque l'air moko omona ba senzo bimisa mai lokola boti po wana nyoso bilembo ya ba mari femme de nuit ba déception ya ba sans raison vandika na mobali boye pa ba kabwani afandika na mosi boye pa ba kabwani wana monde des esprits ya ba mabala butu mais ce ko yango ezala kanini na yoka na mona ndeko moko na ba statika ndebo publiaka a combien bi femme de nuit en tout cas ça n'est bien aseka mbongo te aye na transport na ye asoki na transport na ye. Vous voyez? Bon, voilà, faut profiter pour expliquer bandeko que. Faut profiter pour expliquer bandeko que les esprits wana ya mari et femme de nuit. Yango e yakate pour jouir na yo. Mari et femme de nuit c'est un esprit oyo. Bakoti sakango na via mutu pour saler l'étoile na yo. Soki ba hypothéquer étoile na yo. Soki ba leba sisser étoile na yo, ba saler la mbongo na yo. Ba saler la âme na yo. Faut ba koti na libala butu. Et libala butu wana ezaka forcément te ke mobali moko akala papa na bino te grande sœur na yo akokoma mobali na butu copine na yo akotala yo ke liyo jalousie akomola te longa garçon moko azoko manu na butu soza na vie de prière te camarade no mobali akosalongo parce que mission nango ezalaka nini une fois bazo ozolala na butu ozolota biloko du coup babandi ko sala étoile na yo et bato bazana ba mabala omona mwasi na mobali bazana libala incompréhension ezangaka te na kati ba couple wana ezanga femme de nuit soit mobali ezana mwasi ya butu soit mwasi ezana mobali ya butu et puis bandoto nango ezala kaka te ke okolota mobali ya butu te basine eza ebele ba incompréhension nyonso yaka na bali conjugal après bosangisi nzoto mwasi na mobali ezaka mari de nuit et cet esprit tango ezo vivre na vie ya mwana mobali au financièrement ozana mbongo te
parce que cet esprit diabolique ya femme de nuit akosise pe étoile na ye mbongo nyonso bando sala abando ba kote kendeka te abando comprendre te na sala mbongo mais mbongo nangizo kindi wapi bafuta kanga na za stabilité akoza la stabilité parce que la femme wana cet esprit wana musala na yeza nde kosise étoile akobanda kolia mbongo na yo et mbongo nyonso bando sala kote bando kendo yebate non seulement ça et pas mwana mobali non seulement ko memela ye blocage et okende plilo et bandi otie ba maladie na nzoto akokoma na ba hémorroïde ba impuissance sexuelle femme de nuit sala biloko wana même na et pas na mwasi femme de nuit qui na baby si même nzoto mwasi mobali abaye alingi su mwasi te akomolala na salon ben comprendre soki mwasi abutu azawana beaucoup vivre biloko wana na kati ya libala parce que ba esprit diabolique wana nyonso en dehors ya femme et mari de nuit na famille mari de nuit to koti wana parce que yango eza phénomène moko oyo batebele ba comprendre ka raison nango te ba yeba te que so ba koti wana libala butu eza pour basa la vie na eza pour basa la mbongo na eza pour basa l'étoile na batebele ba yeba te et batebele ba exposer na kati ya mabala ya butu mobali moko ndoki papa moko ya ndoki ndeko moko azaki na sorcellerie pour ba utiliser ba posséder vie na faut ba koti wana libala butu olotaka teka o mobali abutu ayelinga na loti batu musu bazwa chance wana bazwa mal chance wana ya kolota na butu mobali moko likolo na ye mwasi moko mususu alotaka azo melisa musu aloti abali kobala wani laksaka teke en tout cas nzamba laksinga na bali seke kala mingi te na bala te bako bali sope na butu ye na ndoto moni olataki voile ozaki na salle moko balati sur alliance nzoka ne bakoti na libala butu et mutu poye ba facilement que réellement naza combattre na ba esprit to naza posséder na ba esprit et loko mutu ako négliger te za ba ndoto na ye il faut mutu la mesure ya kotala ba ndoto na ye parce que prophétie au monaka oyo prophétie la Bible dit on prophétise en partie mais ndoto ekendaka plilo ya kolakisa mutu na ba détail na prophétie prophète akoloba na moni bitumba na famille ya mama na bino prophète asuki wana mais ndoto ekolakisa yo penda keza mama leki Clémentine aye penda combattre moni keza yi soko lotaka te c'est compliqué soko lota ko bosa na kafulu ka délivrance mais prophétie ko lobaka to moni bitumba na yo c'est la famille ya mama na bino mais na ndoto nzamba ko lakisa yo ne longi keza mama Clémentine eza mama leki tel eza mama leki Marguerite ozomona siko na kati ya bandoto il faut muto a veiller ayeba non seulement naza combattu par des esprits mais na lota kanini parce qu'il y a des personnes ti lelo bazonga na mboka na bandoto il y a des personnes baliaka na bandoto na bandoto na bango na butu siko il faut na profiter n'expliquer ba na nzambe quand même 4 songes tu me permets merci voilà na 4 songes oyo po moni après kopesa ba exhortation boy na téléphone ko ma s'attirer na bandoto na pesa ka bandoto bato balota ka mingi tout mutu nyo so lota ka na mboka alali azolota na mboka olali si olongwa na mboka mais na bandoto na vision ozozonga na mboka c'est pour dire quoi na mboka wana ezani loko moko basala na mulili oza figurante ya alliance moko a sorcellerie oyo yebite. Maintenant Dieu va commencer à te montrer que vie na yo kangama quelque part etikala quelque part parce que officier ya pharaon nakati ya boloko alotaka nzete boti na bitap misatu Joseph aibisiye c'est après 3 jours pharaon kozongisa na musala o bande kozala alotaka oteka budente alotaka okumbarwate alot Joseph expliqua que okozongela musala no ya kotiela roi masanga na kopo. C'est pour dire que une fois mutu alotaka bisika oyo azalaka susu te yeba ke mutu wana place azolota na lupango wa famille na mboka ndeko mo bisinga ngapi na musika papa mena lotaka na mboka mopi na boyi kotanga kombo. Donc ozomona déjà que non na kati ya mboka wana eza na cérémonie moko esalama soit oza figurante ya alliance moko akindoki ya famille na bino oyo yebaka te et tant que kobanda kolota place wana mayo kende liboso ezate bandeko mususu o balotaka na butu bandeko mususu bayebisa nga na tanga bandoto ebela bandeko papa interpréter mbwa swinga na butu bandeko baloti mbwa swinga na butu mbwa zolandanga mbwa na Bible eza mibale eza na mbwa oyo na Bible tomoni tangu Job mbongo esili ye biloko esili bapote bini na nzoto bambwa bayeki olembola ye na bapota. C'est pour dire que ce mutu azolota mbwa premier message bazo réclamer ba bien na ye to vie na ya tika na maboko pamba soit à perdre musala perdre libala perdre wazalaki nango. Deuxième vision oyo ezoko interpréter bandoto ya mbwa eliko lakisa nini so mutu azolota bambwa trop c'est pour dire que mutu bakozala da ba posséder d'un esprit to moni bambwa Jézabel na Bible soit ba posséder d'un esprit impudicité ko pese pour ça nzoto azwa malade soit azwa zemi soit asala azwa maladie moko boyi ou soit il faut comme que l'autre mbwa suyo faut contrôler aussi partenaire na yo mutu vandaka na ye ikoza yende mutu azosala ba impudicité moko ya mabe enzamba zo lakso déjà qu'il y a un esprit d'impudicité ou ezoko te ko détruire bino. Faut contrôler aussi partenaire na yo soki côté no tambola bien sinon ils espèrent réclamation.
bandeko balota kana olia na butu balia kana n'importe qui te soko zolo tozolia na butu biloko wana yo ebina nya lambi yangote ilaksaka nini ozana alliance kindoki mena une fois ko banda ko bondela nzambe na bima na kati ya vie oyo papa délivrer nga misala na ngefungwama soki na kindoki ba sentir ko bandiko zo délivrance po ba renforcer ba alliance kindoki ba zongi so na vie akala ba ko yelo biloko butu ba ko yelo biloko ko lia na butu umona ke pa na bande ko lia na butu bandeko mususu o bayisenga ndeko mususu natanga kindoto na expliquer nga papa ngai na lota ka mingi na classe nazana ba uniforme nazo koma bali ba corriger ba cahier bato ba lota kana na classe na uniforme signification yango interprétation yango une fois mutazo lota na classe azana ba uniforme si sa classe c'est pour dire que mutu oyo ba limiter vie na ye aza réclamer na pauvreté moi na classe basombela ka elipa moi na classe balati basombela ka uniforme moi na classe bafuti la ka minerval c'est pour dire muto ba limiter vie na ye na instabilité abando dépendre kana batu kabelanga sombelanga boedenga donc une fois muto olota na classe na vie soit osaka na baninga na yo abana mikebo zaka na bango na mbanza ngungu yo déjà comme na Belgique wana zolota na mbanza ngungu place osaka na ngomba moko boyo beti shito ko ina se obando nanger na mai moko boyo donc nyoso on est en train de te montrer que tu es réclamé à vivre une vie oyo et kozala responsabilité à vie moko kangama c'est un peu ça donc bandeko bele ba komelenga en tout cas na interpréter ba songe na live parce que il y a question à temps nzamba lola pambola bino bandeko so ba landi biso service oyo bandeko nyoso ba kolanda biso makambo ya suka o photo revenir na émission photo to bandela parce que suki to suka wana pito reprendre en une émission to ndenge moko na bandeko balota ba yibinga sak ba yibinga mutuka ba yibinga téléphone ba yibinga lamba zela omoni na kati ya téléphone na téléphone faut comprendre message bien soki mutaloti ba yibiye téléphone muté permettre ka muto se communiquer c'est pour dire te elingo la saka te ke balingi ba kabola yo na bato benga te et cause la relation na yo na nzambe ndelinge beba et Dieu est en train de te prévenir keba relation na yo na Saint-Esprit lingi katana soit un péché devant toi on sumuka déjà lingo salika mo ba proposer mabi soit l'autre téléphone na yebi ndeko mo l'autre téléphone panzani ton na landela ye même na lisolo na comprendre ka uta ko sala bêtise mo makasi na mema na repentance nzamba zongela ouais omoni makamba yoka interprétation ya ndoto ezalaka don ezateke mutu nyoso fa interpréter ndoto te eloko eza mutu nyoso akolota ndoto eza donte ndoki akolota to an hôtel ato oza wapi na chambre na ndako angangolali kolota interprétation eza la don interprétation eza don une fois bayiba yo sac et que le lozo mona finance na yo zo bloqué olota bayiba yo sac mais faut luka délivrance ça ke zonga il faut luka délivrance ça même kaka mboate batu musuna lota nya ou nyoka swinga ezaka pe une façon ya ko transmettre ba maladie na banzoto abatu ezaka une façon ya ko yango mona pe batebele une façon lota femme de nuit vine zo bloqué azolota mari de nuit makambezo beba azolota femme de nuit ba mibali bazo kimaye mobala ya kei c'est ça et na kati ya service o bandeko nyonso oyo ba ko senga prière numéro ya prophète ezali soko bondeli Saint-Esprit convaincre yo otindi requête na WhatsApp intercession bondela pona yo so Saint-Esprit convaincre yo te o juger na yo te o leki no bénéficier ka na o bénéficier ka OK voilà o bénéficier ka OK kuna OK pa lendele et pas Ivipan o bénéficier ka mais soko za convaincu que Saint-Esprit convaincre yo numéro ya prophète Marquis Efrata otinda requête et puis maman si tu as coupé ça ba chaîne na biso nyonso ya ba live à ko expliquer biso en fait que bandeko nyonso ba éviter ba s'abonner pour rolanda prière na butu intercession zo bondela pour na ba cas difficile nyonso nzambe ya lola pambola biso les bonnes de asuka pour clôturer nzambe ya lola pambola bandeko nyonso balandi biso butu ya lelo na senga kina bandeko nyonso na 14 jours oyo zwa papier koma likambo na yo tia papier wana na bible chaque fois to bando bondela requête na yo ezala wana tozokotsango na parquet ya lola bisika o bakatela biso makambo bisika bakatela ngai Efrata makambo ponga na parka lola nazalaka na dossier moko na lalaka na sima ba rideau ya l'église so ke fan dépendre ko foba boko ka biloko libanda to revenir nango na parka lola bakata likambo na ngai bazongisela biloko na ngai nyonso na etala biloko na ngai na comprendre lekina ya bato bazobokela ngai biloko libanda donc kotsa requête na parka lola requête na yo komango na papier tia na bible to bondela ponango garder yango na bible ti mois otozoko ti marso ici là et va na kata bible na kata prière éternel Dieu tout puissant créateur papa maman landa ki vidéo oyo azana ndaku azo souffrir aza malade na mbete hôpital bisika zala ki lié condamné à travers cette prière abika guérison miracle au nom
puissance de Jésus. Esprit diabolique bimananda kuna ye na misala na ye na kombo na Christ. Amen. Merci d'avoir entendu sur la division avec le prophète Marcus Ephrata, numéro na Ezawana et na prophète Marcus TV pour na kolanda ba prédication oyo eza na suite nango parce que a eza question à temps et puis na Facebook na prophète Marcus Ephrata bokolanda na ba live na Facebook bokomona ye et merci na ba onyo so ba pesa biso confiance et puis balanda maté parce que eza très 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 important pour dans les autres ceux qui merci nzamba za na biso ni mingi na ba bota na biso Capage TV. Capage TV.